bonjour partout bozali pona kolanda chaîne na bino obolingaka MJTV mami wanja chaîne oyo ememelaka bino ba information ya solo chaîne oyo ezaka toujours wana pona ko informer bino. Lelo susu ngaba ati Sylvie na ye na bandaku na bino na koti partout bozali à travers émission oyo analyse populaire pona ko memela bino ba actualité oyo ezali vrai parce que awa penza tokenda ba actualité na source. Dans lelo tobeta lisolo vraiment ya Koffi Olomide na honorable Cindy Leker. Absence ya Cindy Leker na concert ya Londres et lobisi bato ebele ezangisi bato ebele kimia donc lelo vraiment to développer yango déjà awa donc message ezaka et pas bandeko oyo bazo se produit ba midéonso émission bazo se produit ba fanatique na babo se bobongama déjà ka lokola ya héritier Watanabe ba spiritas bobongama pona le 21 septembre na scène musicale bozala wana vraiment bo ratete festival e bande déjà lobby ouverture ezaki lobby pe lelo susu ezali e ko suka nde lobby ndeza clôture biso a MJ télévision tozo bongama déjà parce que ce na si émission to kumba na biso nyonso tozo kende kuna na festival la pona ko informer bino toujours parce que festival est un festival au et sangisi vraiment ba artiste et musicien nyonso lobi to mona ki présence ya maestro Fabrigas abeta ki kuna le lope ko zana ba artiste et musicien mususu o ba ko beta kuna en tout cas coup chapeau na faire egola pona initiative o zui penza ya ko organiser festival et puis nazo informer bino que festival e ko banda ko zala chaque année donc chaque année na ba période de vacances festival e ko ban ko zala nde to mona ba femia na ba Côte d'Ivoire cette fois-ci na Congo to bandoza na festival eye pona ba artiste et musicien nyonso eye ka pona ba goloate festival eye pe pona ba warrior festival eye pe pona ba musicien mususu pe mikolo pe nga ya Josa Nyoka Longo naza besoin na beta un festival la porte est grandement ouvert pour na bino artistes et musiciens boza na boko beta na festival et puis bonga naza Brazzaville roga festival eza wana vraiment pona bino nyonso festival eye festival e fungoli makambo ebele parce que festival esenini e valoriser lisusu musique na biso festival esenini e tomboli lisusu faire egola Jésus de nuance oyo azobongama déjà pona le 26 février, le 26 avril, na You Arena de Paris Ferregola le 26 avril 2025 à cause se produire na You Arena de Paris à cause na pona ko se pesa ba golwa na ye et pona ko se pesa pe ba amoureux ya bonne musique côté artiste et musicien Fally Ipupa yepé à lobby cette fois-ci à kobeta na Stade de France. Fally Ipupa beta na Stade de France, oui, c'est bien beau. Est-ce que Fally Ipupa a encore retourné sa Stade de France parce que Stade de France ezama se quitter. Oui, beaucoup baki au Stade des Martyrs et l'équipe Stade de France. L'équipe Stade de France tamunene topé Stade de France topé Stade de France eza mukie par rapport au Stade des Martyrs parce que Fally abetango déjà Fally atondi sango tobo ite tonzimi. Stade de France wana congolais ni ya konzima na kende na longo na tika musana nga pona ko kende concert ya Fally Ipupa parce que toyebi ba congolais mingi o bazana poto tant ba kenda ba concert ba kenda kuna pona ni pona koyoka bonne musique ba kenda ba concert pona nini pona ko se divertir et le ce mutazu atiki musala na ye aye concert à Stade de France et aoki musique ya malonga te et sala ni et décourageaka. Donc Fally Ipupa ba warrior boche libaya bobi boko beta boche date bobi boko beta na Stade de France en 2025 bo décevoir ba fanatique na binote bo décevoir ba amoureux ya bonne musique te to boyi muta sombi biye na ye et après mutu akomi ko regretter et ce na ye baki mbongo na nga fa kutu na melango masanga mbongo na nga fa kutu na melango whisky mbongo na nga il fallait ku na tindango na kin en tout cas Fally Ipupa ko décevoir ba fanatique na yote zalana toujours pona ko Sabango. Et puis nous avons signalé bino déjà que corps ya Mimi Chike va veiller mortuaire et zaiki hier to mona ki présence ya yemoko sous warrior suprême kuna na salle bisika pi veiller mortuaire et zalaki to mona ki présence ya bandeko ebele o balia ki ba melaki na Mimi Chike va bien que corps en autant comme un aéroport ya Roissy Charles de Gaulle moi koko so ezalaki parce que bakanga ki corps
mundela kangaki corps ya Mimi Chikeva basengaki ebembe futa douane. Pourquoi? Parce que Mimi Chikeva zaki na ba problème administratif. Corps est comme un Roissy Charles de Gaulle à partir il y a 6 heures et corps wane qui koza libéré à partir il y a 16 heures. Pona nini parce que Mimi Chikeva azaki na ba problème administratif ba nyongoleka ke belé et senga ba futa et to mona ki koma ba congolais ba lakisa ki bolingo na bango ba ndeko musuku bazu ba simbisi ba mikanda na bango. Pourquoi? Pour qu'à libérer corps ya Mimi Chikeva. En tout cas, kota la façon ba congolais ba dit Mimi Chikeva comme on a même ba congolais bazana Angola ba s'organiser ba louer une grande salle pour na rendre ba dernier hommage et pas Mimi Chikeva et là qui si comment Mimi Chikeva zaki muti ya malamu comment Mimi Chikeva azaki vraiment mutu ya batu muta ko sunga batu yango bolamu na eseni elandi etina suka. Et l'Indien tina suka a un problème yamba mikanda ceci cela mais quand on a essayé elongwe a ou et que kuna naza warrior te mais nazobete la fali maboko nazobete la ba warrior maboko na geste obo sali ya kolongola corps ya Mimi Chikeva ko zongi sango tina poto. En tout cas bravo na fali pupa bravo pe na ba warrior na geste obo sali na bolingo obo lakisi à travers Mimi Chikeva bandeko botika lobo pona bozala toujours pemé ba musicien botalaka orchestre nini okoki ko tchalokolo o tchalokolo za pemé na musicien. Est-ce que lelo soko zu problème soko zu au kufi est-ce que musicien wana akolakisa bolingo na etina suka to mona ande on a so Rafine Tumba kufaka awa. Oui, bien que faire atinda ki cotisation na ye. Mais est-ce que faire gola zo ki penza temps ya koloba ke non na longwa soka zeki na kinto pe na mboka ni na kende ko assister kuna na Liège. Et sika matanga Rafineza to mona ki angote. Mais Mimi Chikeva to moni penza bolingo o kutu même ba pasteur na biso na ba église tozo sambela ba koki ko salate. Mais fali pour passer nini asali yango coup de chapeau quand même na artiste na biso fali pupa. Côté à Koffi Olomide concert à Londres, absence ya Cindy Leker. Ils ont créé mbutu, ils ont créé biloba loba. Raison pour laquelle Koffi Olomide abi lelo e koinda na TikTok. Lelo koinda na pourquoi yemoko a ko répondre na ba question na bino par rapport ya absence ya Cindy Leker na concert à Londres. Et bien bozolo ba Cindy a boine Koffi, Cindy akimi Koffi. Cindy akima Koffi te. Koffi nana kufite. Koffi aza toujours vivant. Koffi nana lembite. Et honorable Cindy Leker, akokima e pourquoi? Cindy pas Koffi aza heureuse. Cindy pas Koffi azu déjà nyonso o esenga kike azwa. Tango azaki na musique gospel et pas cool matope na ba musicien mususu azwa ka yango te. Et koya na quartier la terre eza kobonga ya Cindy Leker. Koya Cindy Leker na quartier la terre eza changement ya vie ya Cindy Leker. Koya ya Cindy Leker na quartier la terre eza komona Cindy Leker ko se rajeunir. Le lobo e Cindy Leker problème pe koza na famille to mona papa na ute ko kufa mama na ute kufa nana akunde ba azwaki nani charge ba obsèque wana nyonso ezaki Cindy Leker et to mona présence ya ye moko Koffi Olomide nyonso ne sanini et marka Cindy etika la dette morale pas Cindy et bondimi ke Cindy Leker otika le lo quartier la terre pour kende na orchestre mususu to ke ko évoluer seul. Bonjour ba ke Cindy Koffi azopesa chance te apesa chance asala album na solo asala album na bimisa album ceci c'est là Koffi apesa chance boy et loko nyonso ezala na tanango et anatanango elo nyonso ya natanango bolo baka liboso trop ke Koffi akomema Cindy te na pota komema ka ete boye susu bolobi lobi Cindy kutu aza katula soif so katula kiadi ya Koffi Olomide mais lelo Cindy seni akoma numéro 1 lelo Cindy sani na ba émission Koffi akoma nini kotanga kombo ya Cindy ko bake Cindy aza mwasi na ye. Boye ki sukoloba o Koffi na ba page na ye ba page no eza certifié aposta ba vidéo ya na Cindy te asukisa encore na ba statut ya WhatsApp
lelo Kofi akoma kotia ba photo na bango mibale ba video na bango mibale bolingi lisusu nini. À propos ya concert ya Londres, biso nyonso tomonaki honorable Sunji Le Cœur, je crois na chaîne na biso pe bomonaki comment honorable Sunji Le Cœur a lancé ki message na ye et pas bana Londres et pas ba moura bonne musique à cause na concert ya Londres. Mais concert wane sali ke honorable Sunji Le Cœur azalate amonana te. Mais on ngana yebi que Sunji Le Cœur a kende na Paris, a comme na Roissy Charles de Gaulle. Yemoko Quadra Koraman a kende kozwe ayambaki ye. Et par rapport à l'absence na ye, to meki ko sola na Quadra Koraman abi non. Yemoko na live ya lelo o akosa na TikTok na chaîne na ye, na chaîne na ya TikTok to sa nini to koyoka pourquoi Sunji Le Cœur azaki te na concert ya Londres. Donc, est choqué dans le binoté parce que bango mibale baza en bon terme. Moi si alingi mobali na ye et mobali pe alingi moi si na ye. Et bana pe basani ni bandimi baza d'accord na maman na bango. Oui, ya Josara uti ko bala abali ye na moi sa baze karamulai mais batu boza toujours wana koloba loba. Mariage à Josa Nyo Kalongo et les Kina Kimia, moi, Sokuta Balazana 27 ans, Sunji Le Cœur Azana 42, 43 ans. Mais on continue toujours Kolobako Bamba Mabanga, Kofi, Sindia Kolinga Tata Mwemba, Alingi Tata Mwemba. Kofi na Cindy Bazana écart il y a 27 ans d'âge. 27 ans d'âge. C'est comme ma beza, parce que Bibezoloba, différence à moi, c'est un de 10 ans à 30 ans. Siko mabe eza wapi mabe zapi Cindy zo musana e kitoko quartier la te eza orchestre mobile na ye jamais Cindy akoki ko boma orchestre ya mobile na ye quartier la tenti le les envie quartier la tenti le les appé en bonne marche parce que tozo mona misale zo salama la preuve année album Platinum volume 2 oe bimi tozala ngo na marché wa to moni musala nde sami kitoko to moni respect ya ba note vocale na kati ya Platinum volume 2 ba album ebima nango ba dynastie ba faire gola o ezaki featuring na ba artiste musicien belé dynastie lala dynastie yo kana soute to yoko zwa fali ya na René Loko ndona so René Loko 207 et c'est yango pe lali. Mais le lobo et Platinum volume 2 ezo sanga sengo parce que jour la matina taxi nazo yo kabanzembo na kanzembo wa mamarifa na London. Okende boyo oki o mwana ndwele. Ozongi boyo oki débloqué. Ozongi boyo oki dra ya mamasi. Ezo lakse biso nini force ya artiste. Ezo lakse biso nini kelelo Kofi Olomide asilate. Tozana bana mikyo bazokola lelwa. Soit na bengi na tuni oyebi Kofi alobano oui na ebiye mais soit na bengi yaka oyebi héritier oyebi artiste musicien boy oza 5e génération moi na alobani na ebiye te pour vous dire que Kofi Olomide azo continuer Moussa na kitoko et mamasi pembeni ya Kofi Olomide azo apporter un plus ba erreur oyo ba artiste musicien ba salaka tomba ba Sam Chintu ba Soleil Wanga ba Suzuki ba salaka lelo na quartier la te ba erreur wana ezali soute parce que ordre vraiment kota et tozomona ba blana Mosaka comment bazoyemba tozomona ba Yannick Dindo ndeni bazoyemba tozomona ba JR 33D bazoyemba tozomona vraiment en tout cas te Kofi asilate Kofi aza toujours raison pour laquelle nga vraiment na bois que la keba fleur raison pour laquelle biso na MJTV mami wanja tonzi makaye parce que azo sa musa kitoko azo valoriser toujours musique na biso et les mêmes artistes Kofi Olomide après ko beta concert na à Londres ko ya Paris parce que na mincho artiste aza à Paris. Alors, Kitasuna Kinawa pour quelques répétitions, hein, quelques shows. Et après, on a en Côte d'Ivoire, Bissika Parobeta sous concert Mounene, na Sofitel Hotel. Parce que Mikolo, production des productions pour 2025, et kozaya ko inda, quand na 2025 ko inda, et kozaya ko inda, nanya ko gagner, nanya ko pola. 2025, nanya ko sala plein, nanya ko sala mpiaka. Déjà, tu as dit déjà que les guides des Kofi Olomide parce que Kofi Olomide a annoncé qu'il déjà concerne l'hippodrome de Vincennes en 2025 bien avant.
et après tu as qui comment a fait rigola a annoncé le 26 avril na U Arena de Paris. Bon baté que au fait rigola à lundi Fally non parce qu'au Fally azo ça lelo et ça peine ba artiste et musicien au ba salango déjà. Soki bo ba ke oui Fally le lazo be mabatu na poto Fally le lazo pesa batu visa. To mona ngope to mona ngo ba wera ba salango ba Kofi ba salango la preuve ane ke ba danseuse ebele ya Kofi bazali na poto muta mema bango eza Kofi Olomide et ce tozongi côté ya ba chanteur muta mema bango pe na poto eza Kofi Olomide to e côté wera son pe pareil amema pe ba tebe na poto Aïma peut te béler na poto. Donc on fait des osala et c'est salama parce que y a sika eza na ngote na musique. Oui bon ba ke Fally aza ba disque d'or, ba disque d'or certifié. Ba jibe ba wera ba Kofi ba papemba ba zor ba disque d'or à l'okouté à manzanza ba producteur ne ba pesa bango. Oui to boyite to nzimi. Mais sur le lot ozongi côté ba chanson, o yela biso ba chanson eza ba chef d'œuvre. Fally aza na ngote. Oui, raza ba chanson et eza ata moko to mibale eza pe chef d'œuvre ezali tozongi kota JBP ba chef d'œuvre ezali to kota Kofi Olomide ku n'en parlons même pas parce que ba fête union soto kenda ka ba boîte de nuit to kotaka toyoka toujours musique ya Kofi so musique ya Kofi ezate toyoka kayango te toyoka toujours musique ya Kofi yango nezo lakisa biso munene ya artiste yango nezo lakisa biso ke artiste o aza égal ya yemo. Ça ne sert à rien que le baké Fally aza Kofi en mieux. Parce que Fally jamais cause à Kofi en mieux. Parce que Fally n'a non sali makambo Kofi à salité. Peut-être que Fally tia comme on a 68 ans d'âge. Toi peut Fally tia ko kufaka Fally auti ko sa makambo Kofi à salité na sa moi oyo. Et na ba âge ba Kofi na ba 68 ans d'âge ezara au mona ye azo se produire toujours au mona ye azo ça toujours succès au mona ye bazo lobela eli parce que ce total il n'a pas page na ba chaîne biso YouTube na miniature to tia toujours elongana ya Kofi jamais trop ça une semaine sans pour autant elonga Kofi ezanga na miniature elonga Kofi kota toujours na miniature photo Kofi Olomide et matara toujours na miniature yango ndezo sa nini force ya artiste et so sa force artiste toza ba héritier Watanabe azape na album na marché chemin de la gloire na miniature sera omona elongi héritier Watanabe na miniature sera pomona oui ba faire rigola pe baza mais c'est un peu rare lelo na miniature to matisaka toujours photo ya Kofi Olomide pourquoi to ebi ke ye asani apesa makambo so to lobeli Kofi Olomide asani ni akotalama c'est ça ya josa ute ko bala oui bien que to lobela kiango na ba page na ba chaîne na biso to lobela kiango mais actualité eleki nango kabwe mariage ne leki inaperçu mais ce que ezaki mutloko a Kofi Olomide tonda balaki ce que ezaki mutloko la o faire rigola ke ko bala deuxième femme tonga to sani tonga to sentir na ba miniature kaka photo ya faire photo ya Kofi deux ans ba artiste musicien na Congo ezo senga to valoriser bango ezo senga to reconnaître musala o bango bazo sala pona biso la preuve année faire rigola bité nga cette fois-ci na otika ba congolais na ngabo été na sepedisa bango à travers festival la lelo eza ko yina parce que lobe eza ki ouverture et lelo eza deuxième jour en groupe est tombé week-end parce que MJTV tozo kende kuna tozo la bino ba image de na entrée tina kati bomona comment festival la eza koleka les accolés puis na sepel makasi pour na organisation et puis kucha po na ba artiste musicien o ba uti libanda mboka baye na festival la bagola bino pe boza na moi respect boza pe na moi nini na boza pe na moi politesse moko ezate ke artiste musicien moi bandi ko yemba bo bandi ko finga bo bandi ko mabanga c'est pas bien donc tozo vraiment exemplaire ya ba tozo exemple ya ba ene na biso ne bando sa musique na bango na kimia bande ko sa musique na bango bande ko lakisa beaucoup plus ba talent na bango na place ke ba kota na ba divergence oyo ezanga tina tozongi susu na o ezali matanga ya Mimi Chikeva par rapport ya geste o Fally Ipupa a posé bande comme susu balobi
balobi Fally Ipupa pourquoi asungaki Mimi Chikeva de son vivante. Mimi Chikeva zaki vivante moyen de komanike manika lobi ke Mimi Chikeva bande ko souffrir. Mimi Chikeva kutu terrasse na ye e bande ko simbate. Mimi Chikeva azangaki place à kovanda. C'est faux et archi faux. Bison se toyebi Mimi Chikeva azamona lemba. Bana lopang na bango na boma, bazana lopang na bango na lemba, yemo pa sommeil na matete. Mimi Chikeva zaiki bien, ezaka ba circonstance à vinde baba dans la vie, il y a toujours le haut et les bas. Et puis aza parents français parce que aza na banana e o aboti bango na France. Donc Mimi Chikeva alela mi bien Fally Ipupa asali geste moko o eza louable. Ba musicien pe ba mona na été na matanga na bo tenir bango rigueur te parce que maintenant mutazana ba occupation na ye quand même bakabola epe mawa na libote ya Mimi Chikeva na musika. Cordota Dani Chimanga sanga signe que to komi na suka ya analyse populaire na biso ya lelo. Donc merci na bino nyonso obolandaki émission oyo analyse populaire. Merci na Emoko, la première dame d'Orléans, madame Mami Wanja Motema papa Misha et ba grand merci na équipe technique mobimba ya MJTV pona lelo to suki awa. Ngana bino to kute mikoleza koya pona nouveau numéro ya émission na biso. Bye.